Ma Mission TV, le miroir du monde. Ce que Ntambo Mwamba a dit est ici plan B, il a fait cesser. Peuple congolais a fongola misu. Ndeko Tshisekedi oya mona ka bato ya fait cesser. Bazalaka bato malamu. Soki bato balongo bokonzi basepelaka te babangaka po mabe basali eleki ebele. Koki koloba bongo, l'intention ici c'est d'accuser le président de la République. Kabila azalaka na laboratoire makasi. Mais on a ta opposition na biso. Elle a réflexion yangoy. Okomona bangote. Donc elle ngi kota lesake on ta moment ba asali et ali muté mama be par rassemblement ya ba député ça. Mais soki asali yangote. Ngana sina ebisa yo peuple a kota la ye. Bonde kutu ba mi parce que les lots kokoloba awa bazu ba ko ba to mususu. Lui nous parle de l'article 119.2. Mais moi je vais lui renvoyer l'article 85. Le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation. C'est l'article 85. Objectif il y a Kabila na fait cesser Zalaka, il y a Kotalisa na Mokilike, Félix a représenté rien. Opposant d'abord, il y a besoin à Félix Kamere. Numéro 1. Magamera va trouver Migolo. Martha Salagote. Kamera Kobundi sa Félix. Papa, je vais avoir tout un gambo. Oui. Ah, c'est la touche. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, vous avez belé kolanda biso de partout. Topesi bino merci parce que vous avez rawana pour na biso pour na bino. Tolobara tozali sona bino eski information ezali lito ina bino pe makolo na bino ko kita en temps réel l'actualité est bibi. Toluki na lombango bandeko penza bazali bongo na maele. Oh, pe ba partage ka penza makambo mboka na biso ndeko Médard Kakolongo boyebiye tous ces derniers temps bolingi pe mingi bolobite malibi azolo ba pena malamu mingi pour la makambo etali mboka azali ko pesa ba précision na makambo etali mboka biso nyonso tozali bongo informé kotala te mboka na biso bazali ko convoquer deux chambres à parlement ezali bongo ko convoquer o ba bengi congrès mais ba préalable ezali nini po te ba convoquer yango biso na ngambo na biso tolandi pe le président du Sénat M. Alexis Ntambo Mwamba bino nyonso boyebi alobaki mokolo ya lobi à travers radio moko de la place. Alors et sali penza polémique et baloli mitu ya peuple congolais ndeko Médard Kakolongo azali président ya Congo en avant azali bongo kokanisa boni pona makambo etali makambo nyonso ndeko Alexis Ntambo Mwamba lobaki mokolo ya lobi pe ba point ezali ebele tokolobela yango tout au long de cette émission ndeko Médard topesi ombote mbote mingi mama na biso mbote na ba nyonso bakolanda biso na moni ndeko muso asengi biso alobi o tolobaka to kangaka nini ngai okanga pe molimisa ndeko na ngai mais toko soki na zotambola ngamoko na zotia mais koloba na yango na kokatali misanga vraiment moi mais surtout merci quand même pour encore tout sur na bandeko partout dans le monde nous topesi bino mbote pour le Canada ya Ma Mission TV. Voilà, on est là pour tout sur la mboka. Alors ndeko Médard Kakolongo likambo bombe ezali te mokolo ya lobi biso nyonso tolandi ndeko Alexis Ntambo Mwamba azali président ya Sénat. Alors alobi na kati ya etando alobi bongo penza ko epanzani déjà alobi président de la République azalaki bongo na illégalité déjà état d'urgence ya liboso donc si il faut pas continuer yango et kosenga bongo ba contacter nano parlement. Bon ya yambo na lingi na regretter mingi Ntambo Mwamba bayebi asala droit na Burundi donc kuna pe ba information ngai ba itelo ya malonga ezalaka te donc azali mutu oyo asala makambo mwa mingi na sepeli loko le justice ezongi po kobosana te ke ali mutu oyo babeta avion masase baboma bato
même na Belgique babenga kende ko samba likangwana mato babosana yango te aye kokota na bokonzo yo depuis na fidèle Musée l'avait traité ce que à l'époque à lobby ce sont des aventuriers les Ntambo Mwamba visionner ça alors tango yeko koma na Kabila ndabelu makamula bango tout ça tala muntu azomi benga ki azali avocat atalisi N plan B je crois que la prochaine émission va te parler en dabiso na kolebiso pourquoi tango bakangi kamere Ntambo Mwamba sali sorti wana parce que alobi o tokobanda plénière or à l'époque alobaki ke bakoki jamais kosangana sauf nous et silité or à l'époque tozalaki na kamoko moto ya liboso ekanga yango or à l'époque bato bakoma 10K lelo bato bakomi 200 qu'est-ce qui a changé quoi que non le problème n'est pas là le problème est que FCC za na kumoko on a révélé ba imboka contenir ba document na za na yango to ça la monnaie partie de alors FCC bazu trouble po makambongo ebandaki na tatoyo akufi Delphin Kayimbi tango linga sala ba makambo mabe ba tieye maboko abandi siko ko révéler plan B oyo bazanango en marche soki bato balongo bokonzi basepelaka te babangaka po mabe basali eleki ebele alors écoute ce qu'il dit par exemple que non dans un état de siège de fête état d'urgence de fête donc ça donc sur le plan constitutionnel en réalité le président de la République a violé la Constitution. Oui, c'est ça. Alors l'objectif c'est quoi? C'est ce qu'on appelle mise en accusation du président de la République. Or, namo ya lelo, naza liboso nanga mo lelo na Constitution. Autant que c'est que la Constitution. Lui nous parle de l'article 119.2. Mais moi je vais lui renvoyer l'article 85. Qu'est-ce que l'article 85? Il y a Constitution et l'OPI. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate, c'est le français, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Donc, ce qui est comme Momoko, tout le monde a tongo d'une manière immédiate, et tel émissaire Tambouli Yamboka, n'a pas cet exemple à l'élo, Gombe. Et si ka ba ministère de Belé Banchumi Ngezali, le loza ya kokanga. Na ba bureau nyonso, ba ministre ba kosala na ba ce qu'on appelle ba service minimum. Ba to bazate donc gouvernement yoko tambola ndenge longo donc et tel émission fonctionnement régulier ya ba institution. Qu'est-ce que la constitution dit? Tanga pe dozana ntelamo. Ba lobby le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation. Après concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Yango Salamaki. Avant Félix Abenga décrété de siège. Abenga qui peut payer le Kamba. Abenga qui termine Chaline Mapunda. C'est l'article 85. Soit qui est Salami Bongo. Maintenant, l'article 119.2, c'est dans les cas où, par exemple, Bazo éliminé Bakatoko Tanga Yango. Mounoko c'est le droit à Burundi Zamabe. Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants. La procédure de la révision constitutionnelle. Conformément à l'article 200 de la présente Constitution, l'autorisation et de la proclamation de l'état
d'urgence ou de l'état de siège ou déclaration de guerre, conformément à l'article 85-90 de la présente Constitution. L'audition du discours du président de la République. Et ça, 4 points. Oh, ce qui est dans l'article 85, c'est que non, ce qui est côté l'émission immédiatement. Notre est télémission. Fonctionnement dans le monde. Là, le président convoque et il concerte. La concertation n'a bien concerté. Donc, je n'ai pas obligé au sa point de vue. Pour sauver le peuple. Pour sauver, donc j'étais concerte et le président a respecté la procédure. Alors, ce que Ntambo Mwamba a dit est ici plan B, il a fait cesser. Kobo Sanate, Mokolo Félix, à Lobaki Libanda qui a dissoudre le Parlement, Janine Mabunda pas à Lobaki. À Lobaki, qui est versé M. Ndengewana, et qui risque et même monter la justice. Il s'est attaqué directement au président de la République. Alors, ce que nous nous demandons aujourd'hui, ezali que peuple congolais a fongola misu ndeko Tshisekedi oya mona ka bato ya FCC bazala ka bato malamu amona déjà que bato na bazala bato mabe sur le plan des droits Ntambo Mwamba Zulu Bungutulu congrès wana bako bengi sango na makanisi. Or quand on convoque un congrès il faut bazala na ordre du jour, même pour na prolonger il faut baser là d'abord que 30 jours pour prolonger l'état d'urgence. Le président a coquille benga bango congrès pour prolonger. Nan tokoki cité ceux qui balingi base la peut-être président de bango a vu na bango, il faut baser là que 30 jours comme la constitution et coquille bakoki suko koselango. C'est précipité aujourd'hui et talisi mbulungana oyo et koti katina bango FCC kota na problème mokolo Delphin Kayimbi abanda ki kobimisa quelques secrets oyo babandi ko répondre à plan B et oyeba pe na kokangama ndeko Kabere. Il y a beaucoup de choses au côté mutu oyo moni bakangi ya foner na bisaki otango to kosela émission mususu na kotali so makambu ya grave. Donc il y a des choses qui ont été asali et ali mutema mabe pe ezali ko ridiculiser ndeko Tshisekedi. Biso to yebisaki bango soki ole na ndoki zala maboko balebi zala na fourchette ya milai ye Félix Abandoki koloba o non c'est notre partenaire kobosa na teme mokolo na kabunda Abandoki koloba na siège IDPS o soki moni muntu attaquer FCC à côté ndoki kolobite ozomi ko sabiso to yebi bato wana malamu maintenant misala na bango e bandi ko tati. Donc o esalami de lezali plan o bazala kanango de kukala bachande ko Tshisekedi pembeni soki batie pembeni Ntambo Mwamba conformément à la constitution ye muntu wa kozwa o ba organiser maponami jusqu'aujourd'hui réforme ya seni nanu esalamite soki tozongi bango betuze nguluke après quelques jours ba organiser élection na seni moko bango moko batie pour te bazonga na pouvoir ko banga na bango ezani po basala mabe mingi dossier chebe et la muki la communauté internationale les commis ko réclamer bango alors balingi ba activer. Mais quelque part likambo moko ndeko Ntambo Mwamba azali penza koloba quelque part to ko pesa epe mwa moke raison na ngambo akotala te eloko moko te ezali ko marcher na mboka pour te to continuer na état d'urgence wana bazonga na kati ya concrète ba meka pe ko solola na kati na bango pote ba pesa biso ba piste peut-être ya solution. Non wana ce qui ko prolonger na lobby lui il a dit que c'était un état de siège de fait. Donc ce n'est pas constitutionnel. Mais s'il faut continuer, non, l'intention ici c'est d'accuser le président de la République. Or, le président a respecté la Constitution. Donc, et puis arrogance les uns les autres. Les journalistes, minable, magistrat. Ce sont les 3 V. Amonta mafinga facile, tata zomona wana.
Donc, moi je suis que ce qui va prolonger yango. Et d'ailleurs, parce que Baka est élu comme Mata, problème est réalité, mais Kolobake, président de la constitution, pour justifier le plan diabolique na bango, Congo en avant parti Nangaï et rejeté. Mais quelque part, les élites coachées la président de la République, bras de fer, Nani Kamba Kolobake, président de la République, n'a été d'urgence au lobby, pas plus rassemblement, 10 personnes et salamate, il y a 20 personnes et salamate, mais bango baligi bango. Mais caméra ça c'est là déjà combien na paraga ma tête. Des bango pe ba sala na bango. Mais Mboka Félix ba ko tele seke ba ko to sayete. Na pesa ka directeur de cabinet yemoko. Asala ji bon. Plein kuna na ma tête. Bango pe ba ko sanga na kuna et si lui fait passer celui ba et puis ça vous benga ko il y a l'ordre du jour. Boko le belani. On était dans l'ordre du jour. Est-ce que Bakaboni a déjà député pour mais c'est ce qu'on dit, il faut baboya et le de Tshisekedi. Et ça laboratoire. C'est quoi les problèmes secondaires dans notre pays? Kabila azalaka na laboratoire makasi. Mais on a ta opposition na biso. Elle est réflexion yangoy. Okomona bangote. Tokoko makaka na 2022 balamuki. Candidat commun, candidat unique. Kabila a sa stratégie. Kobo ça ne teka kana ebandeli. Bakenda ki Lubumbashi. Parce que si Lubumbashi, bakei Mboela Lodge. Côté ka bunda batala na cheval wa. Ozomona. Basili sakuna nanu basili sakuna bakei soki nini moko budgétaire. Basili si bakei na kingakati. Mais regardez maintenant même baozo bakei basaba opposant, basant si le plan est accéder dans pouvoir lobby. Okomona iloko mokote IDPSP kuna bazana makambo okomona IDPS oh si pas shobo ina boye okomona la mukako to bemba bakalikili na ye katumi oyaye failo oyaye voilà en entre-temps Kabila travaille dans le laboratoire diabolique. C'est que nous disons aujourd'hui notre peuple alanda kaba moni etumba na biso ezali ya bactère politique za na agenda na bango. Mais peuple montamona capacité ayeba ke bato ba activer machine il faut to fongo la miso pambate baza bato mabe et na makambo nyonso ezali koleka quelque part ndeko Alexis ta mama makambo atali ici concernant arrêt ya ba travaux ya makambo etali saut de mouton to pesa pe ni raison poto mona ki ndeko Martin Fayulu pe na ngambo ya poto alobela ki likambo yango alobi mbongo nyonso o ezali kuna na kati parce que budget na biso déjà comme une menace budget ya ye akokende le moteur raté ba saut de mouton ndengeni parce que déjà to monima to komiko zongisa mbongo po basilisa yango ali muntu ya FCC ali aloba makambo ba passerelle po ba to passerelle na zombe ba révélation mususu ba musu bazokende pe bazokende matete ba passerelle tala musolo ebimi na koteli so likambo oyo ya makambo basala bokangalonzo asi bangonde kutu ba mi parce que lelo to koloba awa bazu ba ba to mususu na bombelo ba révélation ba to ba kusotoka yango o basala mboka na biso ye atikala président ya Sénat a s'occuper atika makambo ya mutema mabe wala li mutema mabe ya batata oyo alaba makambo ya shebe ya nanu ala makambo ya Rossi ala makambo ya maluku chanyere ya maluku yango kozela bango soto moto sela bango ni bisomo fouiner dans le passé non espérons que justice basi babandi ko fouiner na zebisayo ba musuba na zebisayo Fachalo ba ki ya refouiner dans le passé mais président de la République c'est dictateur il a séparation de pouvoir pour pouvoir judiciaire na quoi ils sont na bato basi ba invitation. Mais est-ce que le président peut faire un mot d'ordre que kuna na ngambo pena ba soda ba kita ba pekisa ba rassemblement ya ba député ça mais ce qui a sali yangote ngana sina ebisayo peuple a kotala ye 2023 ça musikate oyebi Abdoulaye Wade alobaka boy la bataille se gagne dans l'opinion. Objectif ya Kabila na fait cesser Zalaka ya kotalisa na mokilike Félix a représenté rien. Comme tout se gagne dans l'opinion. Nous avons un exemple. Monaki tango nommé ba mandataire
a bloqué yango pona nini bras de fer wana etalisa bato ke non il est encore Kabila veut d'abord rassurer ses lieutenants bobanga te nazali omoni nga nazali ya mibale kokitisa Tshisekedi na opinion. Ce que Ntambo Mwamba a fait, cette arrogance là, et un message mobimba. Et là, même bandeko ya opposition, ce qui est l'autre qui est na logique, il faut réfléchir loin. Que Tshisekedi est la présidente, mutu moko te na opposition na la président. Or, tosi to sali un pas, tosi to longoli bato oyo. Quelle que soit manière de koki kolobela, mais la présidence de la République, ce qu'il faut faire, bayibaki ba député, to bunda maintenant comment to ko écarter bango parce que c'est ni o koko ya, tout ça là to contrôler yango, pour te to botre bango majorité. Il est grand temps pour les moments ezala la muka ezala batunyoso to sangana pona ko barrer d'abord barrière na batouar parce qu'attends ce que Félix Azate, mais attends la présidente. Bango na plan na bango na ba voisin na biso nde ba kosongisa bango donc to koza na case de départ. Oh les lots moi sembla muke tu penses que ceux qui Kabila za la katumbi alinga zonga te Martin ngasela ba meeting sans gaz te donc moi et la muke ata e comité tout ça l'effort que tout empêcher bato owana bazonga te za plan na bango ya bazonga na pouvoir et ceux qui bazongi na ndenge ya mabe mon côté si on ne se va opposer na biso mon côté na bango kozala président donc il est grand temps que to barrer bango d'abord zela na makresela bango ya mabe ya bandoki wana après tout examiner vers 2023 to organiser ba élection crédible oyo ke muntu oyo ako gagner a gagner ya solo le losse tozota marabinyo sesali koleka ngambo ya FCC to lobate bato ya ngambo ya la mukande basali bo opposant to bandeko ya FCC ne basali bo opposant na kati ya pouvoir ko non omoni bandeko ya FCC bali mutema mabe ba opposant ya liboso na yebiso la fois passée na bisa pe ba opposant d'abord ya liboso ya Félix Kamere numéro 1 makambo Kamere ko bango migoloi Martha sala côté Kamera ko bundisa Félix parti na ye oyokite na kasai ba ko miko boka ba tracte o ba zoka tabaka sai mitu akosala ba chantage akosala makambo konjima te premier opposant mi biloko balobi ba ebisi bango ke bakangi ndeko Kamere juste parce que aboya ki likamba mais musana bango na manipulation te wana ya liboso premier opposant ya Félix akosala Kamere mibale FCC tango Félix a annoncé gratuité loko malamu baremba bondisa ke bato liboso FCC pour ki bakendaki na Katanga yoka Shadari bayibe biso gratuité na biso te mais nana ko bino liboso na corruption nana zo yiba bino donc opposant à liboso zali FCC bari ba bloquer ba ordonnance ya Tshisekedi ya Jikamine bango te maintenant la muka na benga ka bango na vigilance elenge koloba nini oui il faut passer la opposition parce que na démocratie to ko londo ka iyo te non beauté à démocratie na contradiction opposition na démocratie c'est la lampe témoin il faut opposition ezala de l'autre lo bakende ko Félix Tshisekedi asali bongo asali coalition alors opposition plus opposé alors na ko senga siko que non Martin Fayulu na lamuka basala une opposition je suis d'accord mais maintenant basala une opposition ya mayele bayeba ke au-delà ya nyonso ennemi commun na biso na bango la Kabila quel que soit Félix nommé Félix ceci mais au moins nous avons gagné parce que victoire ya Félix Martin Pazan a par kuna Katumbi azana par na ye kuna Bemba opposition ya sorti des cris Bemba pe azana par na ye kuna et puis Félix pe atiko yoka ba fanatique Fachibe ozoma et vous allez voir que non Kamere na FCC ba kolinga te rapprochement entre Félix et Martin ou bien Katumbi na ba musu pourquoi parce que bango balingi ba privatiser Félix pour te ba tomber ba zotonga ndenge wana. Or,
que Martin dit que Félix a jamais déconné. Au-delà, il y a des calculs politiciens. Même quand on finit dans les réseaux sociaux, moi je vais vous dire, Martin Berogan Félix. Ce qui est venu n'importe quoi. En politique, qui pouvait penser que je le Kabila gauche sur le Félix? Qui croyait ça? Maintenant, c'est de la politique. Maintenant, nous disons maintenant que devant Banger Yaboye, il faut que la Mouka a une déclaration pour condamner méthode Mabeya fait cesser. Parce que nous ne permettrons jamais bateau. Donc on a les lots. Parlement. Parce que même si Martin est président Lelo, il devrait toujours composer la majorité à Moïbi Oyo. À l'égard de la même situation. Lelo de Kokabunda pour répondre à Bangona. Betsangali bakote. Wana bazara badili na bango makambo belé ya lobanini ya lobandeli hein o soki ba fingi soki muta fingi FCC azana ndoki le na koti ndoki nana koti ndoki lelo yo so muna muntu ya Tshisekedi état de droit apekisa hein ki o muntu soki le kambu ya corruption ya kamere alo balo belangote na IDPS ba suspendre na politilumu Olingo bomba makambuna yo. So yo mizueli. Tu ne savais pourquoi? Pour les cambo ya kolandela. Na ina kota na ilo daga makamonde. Nous pousser ngana bando ko kota makamusuna ina bomba. Donc so yo zumi solo na yo. Tu nous empêches juste pourquoi? On était makamona etalingate. Mais moi c'est que je demande que tous ala. Et n'a pas sur quelques informations qui est pas koloba mokolo alelo. À quoi répondre dans le quoi Alexis dans moment concernant congrès, le congrès aux alaté. Ça va ok, mais sur le bibongo, le biginga n'a pas ce crédit télé Sangai. Sangai. Nana makambo moko na ebo ya sali aïe. Tikangai. Alors, c'est la déclaration politique comme un bon politicien, ndé ba sala toujours, mais moi je suis d'accord que congrès wana ekotate. Nini kasina ngambo na bino Congo en avant. Vous allez bon conseiller que tu as une pétition, ndenge ni to kosala na ba préalable ni to kozwa pote to meka mon côté les minato barré te makambo pétition zate ba to rewa na ba président comme mo le mususu wa tango yindaki wana na parler du peuple mais tango yindaki na parler du peuple l'autre fois ba kotaki ba muso mo ko kota ba ko sauter na nene ba rappeler maka c'était ba to na te bisayo ba to rebile ba ko kana bango gaz te biso to mesana na gaz ba to ko banga ni boso bango bakoka makasi ngana ko yiba na maga mususu mais résistance bakoka ngote ko sale matin mais parce que la personne na date na ngote mais ba solo li déjà na ministre premier ministre pour na komeka ko désinfecter o ezali bongo cycle pepe ilukamba na ko ebisa yo ozali pepe na biso bimana we na makambo wana oza pepe ya bato ebele batike pepe oni pe papa na papa ngolo batike ka pe ya pe mais batike ya pe ezali kambu ya kindoki peuple congolais partout tozali trop balangage moko toboya yango ezala bandeko ya lamuka mpona likambo oyo ngandeko na bino na sengi bino naza mutu ya kashite je suis président de mon parti mais yeba ke chemin bato ya FCC baza na yango ezo profiter na bino te chemin ce qui Félix peut-être azawana ata za nommé ndenge bolobaka problème ezate mais au moins ça garantit que na 2023 on peut se débarrasser na bato yo bayibi na parlement pour bato nyonso bazolanda biso parce que makambo soki to côté bi congolais belé penza balingaka kotanga militaire pour ndenge ba memi ba congolais belé la kati ya constitution ba robungisa penza ba congolais ba koloba donc président na biso pasaki na erreur donc président tanga ki constitution te bango nyonso ba retena ki déjà 119.2 ba kenesko ko se référer na 85 l'article 85 et le président a respecté la procédure constitutionnelle. On t'a mozolo bazali makaniso eutaki na kingaka butu bazo banga makambolinge sala makadamingi te. Il y a des choses qui vont se passer. La communauté internationale est déterminée pour en finir avec bato oyo abalinga créer suko eloko moko boye pona kusala obstacle na makambolingi ekomela bango na olinga to kitasko mokie na likambo petani de Vital Kamerhe basengela ke liberté provisoire mise en liberté provisoire et ça qui peut rejeter mokolo ya lobby na éviter na ngambo na otango yokaki yango
est-ce que tu peux moi pas citer de Konabiso à na yo capacité de nous on a passé à maman Mida zo capacité il peut avocat mon gars bisinga o bakokatela ye pona magambo ya sali wana etumbo neza la mingi ba 20 ans natali maman Mida na lobby est-ce que maman Mida pensa vraiment vous la papa kamere 20 ans kolo sungaye pe se mutema kimia souci c'est là kinga makasi kasi makambo mboka ndena bisoko bibi tokozela to solo laka toza baninga kasi toke makambo mboka kibonde kwesi yango tango zopoza ka ba acte yebaka conséquence na yango quand yango mona bisoko la fois passée talaka mwasi na banana est-ce que makambo nazo sana woyo comme qui même pour image ya banana bango. Notre papa a beaucoup d'argent. Notre maître regarde. Il a beaucoup d'argent. Mais regarde maintenant l'image. Mais regarde maintenant. Qu'est-ce qu'il a volé? Au monde. Maman m'a dit que il paraît qu'il est perfectement interprété. Alors, il y a le Miminga na manabi to sele ni numéro moko spécial pour na makambo na pour na ko yebi so makambo maman mi dépassali. Maman mi dépassali makambo. Allez, ta magala lodi. Mais vous avez tant monsieur madame vous n'était pas débat pour na kaka na papa. Yango wana te souci mingi pona maman Mida kolwa sunga bado bazotia makambo ya JB na kati batika souverain binada mazala azana ya makambo wana te d'ailleurs na pesi papa chéri mbote na pesi mbota musogi monaki yango ya le bac on ne fait pas la fête quand ça pue chez les voisins. Donc alimbisa Nekomena ka kolongo to komi presque la suka pour mokolo ya lelo bande ko ebele penza o baza peta mosusu na posa ba ya ba bazo ko sele makambo mingi balobi azo sepela te ago sepema wana te zo mona azo ka pe pasi lokola congolais nyonso o tango mosusu so moninga za na pasi yepe esali ye pasi mais batie ye piège na yoki même na ba na pe ba congolais bango ba compte. Si vous avez le temps pour la traçabilité, il pas. Na bomba kama ngambo ngolo soge monsieur mususu. Nana makambo kwa bisoko kamwe. Papa shira wote pe na ngambo. Kusu to we. Bana basimbi tu. Basimbi sibana touche. Sibana touche. Tika koloba boye. Nazo so vérité. Nazo bisayo. Makambo za na sawa. Mais ba kite. Na ba kite na mela. Aïe. Petit papa chéri na mabonde. Merci beaucoup ndeko Meda tokomi na suka pona lelo mais bandeko nyoso bazona na biso bazana souci pe bazomona ndeko Meda ndinga za ko exceller na kati ya investigation pona makambo etali mboka bazana posa ba poussa la pene na yo à travers Congo en avant pote bango pe ensemble na yo bakende en avant ni il faut basala po bato babenga mingi na sujet wana ouais bon je crois que bakosa lokola baninga je crois que tozali déjà na bande ko mususu pour lelo penza ko na siège ozomona bande mususu na ba représentant déjà Belgique, France, États-Unis, Finlande dans de Espagne de komoko otuko benga biso otuko ba remplir ba fiche na bango. Il peut nous contacter directement par un numéro WhatsApp plus 243 89 87 76 041 plus 243 89 87 76 041. Vous nous écrivez, nous serons en contact. Et d'ailleurs, si tout va bien, ce qui est sur le ligne bibi pour la format moko boye, ce qui est yokani. Alors, je vais leur proposer bana poto format moko boto bando ko ça na ma mission suivi ba exclusivité moko boye si tout va bien mais que Dieu garde le Congo. Merci beaucoup ndeko Medar et Kankolongo, merci na bandeko nyonso pe balandi biso. Merci mais lobani okolo bana ba député pote soki ba bengi bango pa ba konzi na bango. Batwela mbalinga mbongo na ya opposition na ya na pesi ni tato yo na njimaka yete une fois na njimie nani comment il s'appelle Délice Sang. Félicitations na ye nanjimaka yete pour une fois nanjimie anjimi makata musolo na ye papa ye bakoyoka yo
Bibi tekengana te mpona congrès oyo basala bakokende na bango balinga mbongo bakokende ozela bakoyoka yo te wana toleka na biso yango ata olobi ndenge nini ezala opposition mokolo Félix Lobeka keno pour les députés je sais que vous souffrez omona makambo asalaki na ya lamuka kutu ya lamuka atelemi azobini moya suka mpona bandeko balandi yo po tosilisi déjà tolinga Congo tolobaka toujours tokoza toujours na bacontradiction na biso tant que mbongo yo kotokola démocratie oyo ya koloba boye oyo ya kosala boye mais na badivision na biso tozala nde ini ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Merci beaucoup. Ma mission TV. Ma mission TV. Mais maman bibi. Ngai passe na ngai ezali koyeba te tozali kokende na trouble na mitu na biso confusion ezali kokota butu lokola moi kotala te moto ya liboso o atalaki penza lobi mpona kosauve to misauve nanu biso basénateur tokende na bandako par rapport ya âge po mingi totalaka na makambo oyo etali sénat tomonaka ezalaka beaucoup plus bato ya mayele babengaka bango basage efalaki bamibomba mpona makambo mpo balobi yango ezoboma mpe kaka mingi mpenza ne mikolo par rapport à baimmunité. Alors biso na ngambo na biso tolobaki papa azwi likanisi ya malamu mais totunaki est-ce qu'a consulté président de la république to asali yango na ndenge na ye na biso ki makambo ya état d'urgence o moto na moto ko annoncer yango na ndenge na ye ekozala ndenge nini tomoni makambo yango ndenge nini ezali kokende gestion yango ndenge nini ezali kokende mais na ngambo na biso toza na posa ya kimia pote makambo ya maladi oyo bokono oyo pandémie oyo epesi déjà pasi mpona mboka na biso ezangisi kimia na maboto ebele ezangisi kimia na misala ebele na ngambo na biso mpe mboka na biso eza na kimia te bakonzi bosunga peuple congolais na kolinga mpenza kopesa ye kimia kolakisa ye ndenge bolakisaka biso kolingaka biso mpo na landi papa Alexis alobi makambo ya état d'urgence oyo sanitaire eza malamu mpona kosauve peuple nyonso congolais totali bandeko na biso ya Tchangu totali bandeko na biso ya bamboka ya bacommune nyonso alobaki yango lobi. Alors soki ezali penza ndenge wana bosunga peuple congolais na comprendre makambo nini bolingi bosala na kati ya congrès mpona biso lelo tosuki toyambaki moko ya bino ndeko Médard Kankolongo oyo azali président ya Congo en avant lelo tokitaki na kati ya siège na ye tosoleli lisolo moke na ye par rapport ya actualité tokutani mbala nsima mpona baactualité mosusu mais sino kaka ndenge ayebisi bino soki mpenza lisolo eleki malamu lobi to lobi kuna tokozonga na exclusivité mosusu ya actualité. Merci na Voldi na sima ya caméra, merci na bandeko nyonso balandi biso bo continuer ko s'abonner, bo garder toujours page ya ma mission TV parce que avec ma mission TV to benga yango actualité en avant. Tokutani mbala. Bye bye. Ma mission TV, le miroir du monde.